bonjour. Mbote mingi na bino situ ba bolinga ka maman Eliane Nitu. Na pesi bino ba mbote ba ebwe abarizenu mavimpi. Malukai moyo. J'espère que bolamu ki malamu. De mon côté, ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nous avons biso na makas na ba toujours ki kola la kola muka. Les habitudes de la vie ne nous appartient parce que nous avons pesi biso pe mabomo ite ba na kokumisa nzambe kopesa nzambe merci pour obatiki biso tuliki bango na eloko mon côté. Merci mingi na bino surtout ba bolinga maman Eliane Nitu ba ibo disposa ton na bino pona kotala to pe pona koyoka ya bino maman Eliane Nitu mena lobaka. Soko iboza fanatique révolté kotala ngaite pour ko sepano na ngaite. So iboza muta motema likundu, oza muta motema keto oza motema kotala ngate posa nini oko sepano na ngaite surtout fanatique révolté. Surtout yo na ye kuna. Omonengo silika poza mutu yakanda. Lelo depuis hier hein, bazoti na ba vidéo ça non il y a de ça là 2 jours. Bazoti na ba vidéo ya ndeko o babingi na kombo ya Coquette sasa. Babi Coquette sasa Rita Kimanga beauté image balobi mikolo ya actualité za na bango pourtant to ça vraiment na matanga munene o e comme biso na kati ya mboka o to perdre ndeko na biso basketteur na biso icône ya mboka vraie légende na mboka na biso o to be na kombo ya mutombo kembe kasi beauté image mona mungala akanyi internet Cleboa. Bon, to sola makambo na bango parce que bato ba beninga batalisa babi maman il entala makambo zo leka ezaboy. Ok, to kosola makambo o etali ndeko na biso beauté image na Coquette sasa. Mais avant tout kota na kati ya lisolo oyo na kolakisa bino na musala na ngana sala ka service traiteur la Providence. So koza posa ko sala libala na yo, oza posa ko sala libala ya mwana, oza posa ko sala fête moza kitoko ko en bonne forme ko hésiter te obenga maman Eliane Nitu voilà na zo lakisa bino ndenge ni na sala musala na ngana service traiteur la Providence après to kota na kati ya masolo na biso balobi makambo eza minene za kabambi. Balobi na ngaki maman Eliane Nitu le karma existe. So ka vidéo maman Nitu le karma existe. Maman Nitu bon, tout dans la Providence après te ko sola to kota na développement le kambo ya le karma existe le kambo etali ndeko na biso Coquette sasa na beauté image. Donc to kolobango infidélité ya mibali, le karma existe. Voilà. Alors, maman Eliane Nitu, elle tient pour vous les services traiteurs. Service traiteur, maman Nitu, la Providence. Na ba fête na biso nyo surtout. Tout un samba soutien. A bon c'est nos fêtes no pena batuna baye et comme le roi VIP. Tous vos événements, mariage, baptême, retrait d'œil, conférence. Donc il y a qu'à VIP. Maman Eliane Nitu met à votre service son service traiteur, la Providence. Ne cherchez pas loin, il n'y a qu'une seule adresse. Location ezali. Il y a un matériel, location de voiture. Oh, bah CD, bah cassette, il y a mon rôle, nous parlons de production, ils sont très bien. Donc, nayo muto ngo bana. Nayo muto so bala que nous anniversaire à libala nayo. Une seule adresse. Nayo muto ko kisi soki 18 ngo anniversaire nayo. Je dis bien une seule adresse. Oyo zo ki bac. Oyo obani ministère no passer c'est premier anniversaire église. Maman Nitu azali. Elle vous convient, elle nous convient aussi. Parce que elle le fait très bien. Service traiteur, la Providence. Dans 3 jours, c'est mon anniversaire. J'ai fait appel à maman Eliane Nitu, service traiteur, la Providence. Et vous aussi, pour vos baptêmes, mariage, anniversaire, faites appel à maman Eliane Nitu. Un seul endroit, un seul service traiteur. Service traiteur, la Providence. Elle et nous formons bloc parce qu'elle connaît bien son service traiteur, la Providence. Maman Eliane Nitu a mis la barre très haute.
Voilà, wana eza bongo musana nga service traité la providence bobo ça n'a pas été na auto bengi la providence alimentaire. La providence alimentaire ezali ceux qui ozana posa ya kotinda biloko na mboka Congo ozana posa ya kolesa libota ko hésiter te benga maman Eliani tout ozana nyonso o biloko surtout bato baleka tozana ngo makaya busoso mbisi nyonso tout tozana ngo ozana posa ya ozana posa ya sacha sukali ozana posa ya seki ya loso ozana nyonso tout ezali na la providence alimentaire numéro na ngeza affiché on a soko benginga okozoba détail nyonso to sera livraison à domicile peu importe place ozali to sera livraison à domicile alors to kosolo eza boye bande kona ngai boye bibino nyonso de kona biso ya théâtre na kombo ya coquette sasa boye bi jeune garçon na biso o to bengi jeune papa hein ou aza bon Nandinga normal, aza jeune garçon, aza papa, oui, mais aza na nous jeune homme parce que aza na ba trentaine d'âge. Dengue balobi, aza na na ko 40 ans, aza na ba trentaine. Voilà. Beauté image. Boyebi mikolele kaka awa to lakisa kabino ndeko mwasi na kombo ya Rita Kimanga. Oyo pe ba bota na ndeko beauté image. Vraiment tout le monde a kabiso nyonso ete coquette sasa, coquette. Tu rappelles coquette, na mukuse na nengaza, oui elle est coquette. Babi coquette a bote lirita wana mobali. Coquette a yekolo bate na bote lirita mobali te. Beauté image azalaki yanga depuis longtemps. Avant ya poto, tozalaki na avant ya poto. Abi basala soki 10 ans, basala soki 10 ans ensemble tout ça boy na boy. Nenge alobaki ke ya bote li mobali te. Azaki mobali na ye, mais mobali na enda dekonaki na Rita. Après basali ni bazongani, base décidé babalana. Yango babalanaki. Libalana bango depuis babalani officiellement et sali une année quelques mois parce que bazana bébé na bango za na ba quelques mois aussi. Babalani baboti pe mwana na bango. Sikoyo Coquette alobi mobali azalaki ya ye, mobali adekonaki na Rita vraiment ba émission salamaka mingi, ba émission salamaka penze belé, ndeko Rita alelaki makasi, alelaki mobali na ye obabengi na kombo ya beauté image. Vraiment alelaki mobali na ye makasi. Mais na koya kotala pe boye ndeko ndeko Rita alelaki mobali balobi non. Mobali wana mobali oyo tobengi na kombo ya beauté image balobi ke Rita azalaka marié légalement na mobali na ye papa ya bana baboti bana 4 oui balobi ke papa ya bana na ye akotaka na boloko nde esika o Rita baki kolingana na beauté image baki kobota mwana moko nga moko pe boye natalaka na TikTok azosa live alobi en tout cas tango na mona ki ke na tromper mobali nanga posaki tromperie. Pourquoi tromperie? Parce que mobali bazalaki bien na ndako ya libala na bango bakangi mobali akoti boloko moi ça tikali na bana. Mais makambo okenda ko filmer o loko ya beauté image ye azana bozoka be beauté image azana chaîne YouTube na ye asala ka service na ye ya nini ya vidéo asala ka aza réalisateur ya ba théâtre tout ça mambo bela en tout cas a umel pe na musala boka beauté image le meilleur de Paris ndenge ndeko nanga ufumbutanganga aboka kaike beauté image le meilleur de Paris entre côté image asaba image kitoko kolingana na bango utaki wapi yena ndeko Rita tokokota na makambo oyo tozoki nango mena pesa kaka mwa epai wapi ba bolingo na bango esalamaki bolingo na bango ya Rita na beauté image esalamaki na ba réalisation na bango beauté lokola filmaka Rita zaki chroniqueuse nenga bande ko sa chronique na ye beauté image bande ko aider ye ba fi bande ko travailler bango mibale aza ko filmer ye aza ko sele ba montage aza ko sele ba publication ya ba vidéo ndenge tabana pondo sangana ki bolingo na bango eutaka ndenge wana nde place yo balinganaki na Coquette to yebi te est-ce que balingana ka pe na ba tournage vu qu'il y a ça monta image beauté image est-ce que balingana pe na tournage wana nde na yebite avant to ko kota na likambo ya oyo ndeko mwasi ana Maria oyo abotoli pe Coquette nani mobali balobi le karma existe na mokili ndenge nzamba sala nzamba seki liboso Adam après ko sala Eve mingi elenge ya bolingo ezalaka ke mobali azala mukolo mwasi azala leki par rapport à mobali ata 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans eza malamu ke mobali amoneki mo liboso sima mwasi
aye koya bolingo wana ezalaka pe bien omona pe mwasi arespecta pe mobali soki azotala pe droit de nes amwa aza lokola grand frère na ngai aza mpe kopesa respect mais lelo mokili eye kochange balobi kilelo okomona mwasi aza mokolo alingi mobali aza leki na ye okomona mwasi mosusu azolinga mobali aza age moko na bana na ye okotala bolingo mosusu omonaki mais mwasi oyo mwana na ye deja aza na 25 ans mais mobali oyo abonginde na mwana na ye omona mwasi na 50 ans mwana na 25 ans okomona mwasi à 50 ans asuki mena mobali aza na 40 ans ayebana mobali aza na 35 ans mais mwana na ye ya 25 ans ana mobali te moko tobi mais mwana abongi na mobali oyo ya 35 ans abongi na mwana mwasi ya 25 ans mokomona mama aza na mobali oyo aza plus jeune que ye balobi eza kilelo à chacun son choix biso basit mingi mingi tomonaka pona nini kolinga mwasi kolinga mobali ya mwana muke basi ba se défendaka l'amour n'a pas d'âge. En tout cas encore mutu se sûrement ka za na position ya l'amour n'a pas d'âge, l'amour n'a pas d'âge. Bolingo ki paka nango te, oui bolingo ki paka te, mais soko za grande sœur na kati ya libota oza to na 40 ans olingo mobali aza na 30 ans entre temps oza aleki moi 37 ans ou aleki moi 35 ans bako respecter mobali no ya 30 ans ndenge nini na biso ba bantu esimbaka nango te. Mais na kotambola tambola ndeko mwa mwasi atindelinga abi mama nitu pour une fois na moni pe ndeko mwa mobali a condamné ba geste oyo toyo kana ndeko na bisa mobali yazaka mingi na TikTok a condamné ndeko mwasi oyo babinga na kombo ya Anna Maria oyo azu mobali ya coquette koza pe comme tel to bakoza bon babimi na mobali ya coquette image ya bolingo na bango nde bana mbeto na kochela bino après po image yango ezali ndenge baza na mbeto yango na kochela bino après totala na maloba ndeko mobali sima troyo na kochela bino image ndenge nini bote image aza na mwasi na ye oyo na mbeto bako papote toyo kana ndeko mobali bonjour bandeko na nga vraiment na nini naloba nanu mwa moke oyo makambo epesinga kanda moko kanda epesinga kanda ndeko mwasi ana ndeko na nga mwasi ya liboso nalobelaka yo ntango osalaka clip na kofi nalobaka clair nalobelaka yo ntango osali eloko oyo congolais aza na motema mabe ebango miso na bango nyonso etali ozala prudent alors nalobaki mpe mingi mpo na yo mais eloko oyo namoni eleki badelire nyonso eloko oyo amoni ezali ke mwasi na mobali na mbeto ndeko mwasi na mobali na mbeto komi bato mosusu te lelo nga na olobela yo omoni baso bauti angola baso bafana angola bana poto so otali bango boye baloba me yo mpena ntango yo fana angola yo luka bambongo te bambongo na wana oluka ye mosusu yango moso baboyi po mwasi nyonso oyo afandi na angola na objectif mpe mwasi afandi na angola asutikela eloko moko te oyo ekotalisa ye oyo akosutukela ata na poto oyo aza ata wapi ondako ya muntu boye o mobali boyoni kalite ya mibali nyonso na ngola bazalaki bakalite nyonso ya mibali ndeko nanga boni oyokisa bana ngola bosoni aboniko boni nga kutu na nga na peso mo respect mo mpona kala na yo kaka o te abima na trésor poto nalobi oui trésor poto ntango ayaka na ngola trésor poto ayaki na gaz ntango okangamba abekisaka na camscom aseke mwasi oyo mpena aza moto ya makambo mais ntango naye komona delire oyo apres natali mibali yango naoloba mpena na mobali yango naotala na émission azoka utu koloba na émission te lokola motu moko ayebi koloba te lokola mwana moko ya moke azoyekola koloba nini wana yo sutukena oyo oyokisa bana ngola solo lokola nga mwasi tala soni elataka bato eza moma moko boye ekoma opesaka tokanda mpo soni soki eleki boza na badelire na bino mozoba na bino etikala na bino nga natali yo awa nasutenaki yo
na musique ya bato ya vieux kofi okitisi valeur ya musique ya bato ya mama sisi vrai chanson ebetaka mpo likolo na yo yango nde mosusu bavetama liboso na bango baboro ezanga kombo batia na baclipe na bango ezalaka bien eloko nini esutukeli awa na motu oyo bino mpe basango boyelelaka mpe bolelelaka natali mpena namoni nayoki na maloba nazotala mpe na bavantile ngo nini ezosamba notala bana mike tala bana mike azoloba mpe ye moko ya moto alingai na azali so na ye epa na ye fana nalongola baki bomona yango te eza mozoba obimi primaire ndeko ya mwasi bato nyonso bakomisaki yo na momba bakokomisa oso te batika na kanda lokola nga na kanda moko makasi otala mwasi moko awuti na ngola mbe azopesa valeur ya basi oyo bazalaki na ngola te basi ya ngola basoto ya biloko te soto bakabilo bomona oyo bato balata oyo biloko moko esi eleka kala mpona bango bakomi na betape mosusu soko yo mpena soko ozalaki mpena moto asolo na kati ya ngola olingo olakisa exemple olingo olakisa exemple tana omona bakarimu konza azoloba soko akomi kosangisa angola nyonso soko nazotala nono karimu konza stop na poto wana biso tofa na angola bamosu bazana bapoto wana bakenda basonga bazala mpe na mposa kofa na poto te bon wana totikisa nanu wana mpona moni ekomokende na bakote mosusu bandeko ndeko mobali mpona ye aza adeplore ndenge nini komona mwasi mokolo boye kobima na moto aza jeune frère na ye a chacun son shot toboyi te me na bashon mosusu na biso babantu esimbaka te surtout likambo ya age ebongaka toujours mobali aleko ata na 2 3 4 ans mwasi aya na nsima sikoyo soki totali linie ya beauté ndenge nini akweyaka na basi ndeko oyo ya mwasi na beauté image bakweyisami ndenge nini beauté image ye moko mpe asalaki video na ye alikaki na chaîne moko songola alobi ke abandaki kokende koyede ye mpona basa asala ye chaîne YouTube oyo kaka chaîne YouTube oyo ozwi diamant na yo ali opesi abandaki kokende koyede ye mpona basala chaîne YouTube na kosala chaîne YouTube wana donc mwasi ye moko alingaki bakoma tina mbeto po bande kolata bakilote ya mike alata soutien ya pamba aokanisa aza na plage aza kodenda sikoyo ntango mwana mobali amoni yo deja olati coupe caleçon na soutien ayebi kaka koza na posa bosani bokende ne na mbeto mwasi mpo otali engambi mwasi atelemi todenigre mibali te tofingi mibali te topesa mibali respect na fingi mpe po te image te kasi par rapport ya poids ya ndeko mwasi na beauté image esimbi te esimbi te pourquoi esimbi te mwasi aza deja mokolo beauté image olingi mpe ka mibasi kaka ya bamikolo na yo ka bamikolo na yo papa oza jeune Alain Benza nayebi kaka kobenganga ke mare me na ndenge ya mabe te Alain Benza nayebi kobenganga mare beauté image mpe nayebi mosu obenga mare na ndenge ya mabe te na ndenge ya mabe te zwa basi oyo baza ya age na yo tika basi oyo basi bakoli po bino na badelire bakokende kolesa yo kuna oza kaka kolia oza ya mokolo eseleka bato ya ndenge na ndenge baleka wana ebimisi bana ndenge na ndenge zwa na age ezaka mpona botete eza mpona bagarçon nyonso to botalanga bajeune soki oza na 30 ans linga mwana mwasi oza na 25 ans linga mwana mwasi oza na 27 ans 26 ans couple na mine kozala bien équilibré ntango ozolinga mwasi oyo deja bwana différence ya 10 ans mais oyo baleka batonton baleki wana akomi produit épuisé yo ozoya kozwa nde to balinga la mai ekufela mbwa yo moko oza nanu bajeune ta bolinga basi ya mikolo yo moko oza nanu mal à l'aise te komona nzoto ya mokolo ekomaka edeforma nde mosusu elembaka nde ndenge mosusu banzoto mpe ekokanaka te yo moko oza nanu mal à l'aise te
kozwa mwasi oyo aza mokolo ozo remorquer moto aza mokolo. Mais faut tala ki a la différence na il y a 10 ans. Cela veut dire qu'avant que tu yo bando linga ya bandeki déjà ko linga. Et puis mingi soki bomoni basi baza mikolo ba linga mibali bana mike. Parce que ba na problème, ba déception d'amour elika makasi akeboka nzoto na mona muke eza bien te. Pour ce qu'on a bana no ba respecter ta mobile na ya mwana mukete bino pe ba jeune botika ko ndeko linga basi ya mikolo ce n'est pas bien. Bozo zo basi ya bana mike bozo tika bango bozo linga ba mama bimba o basi ba sala pona nini soko so zu mwasi ya mukolo aleki na âge o vandisi pe famille o bisi pe famille o te na ke bala mwasi nanga mwasi na onani o mwasi nanga komo na peu importe kombo ana âge nini okomo kwanza mutu ote aza âge nini mosa na 45 kuna na famille ana 38 ans so ba 38 ans babi oh mais yo za na 33 ans ndeno ko bela mosa za na 38 déjà na famille okosi kutu na âge à mwasi po aza mukolo eloko nini bana mike ba ko tulaka baze bele ulebo linga baninga âge na bino ulebo linga baninga âge na bino sikola bato bazolo ke karma elandi coquette pour nga eza nango karma te eza modèle mobali na ye po mobali na ye eza mutu soko aye ko aider na tournage bobimi na ye aye ko selela ni chaîne YouTube bobimi na ye et puis moi si ngo faut kozala autonome na vie moi si vraiment boye vraiment ndeko mo sata yo moko na bana na osoki bazotala na ba famille na yo ba jeune frère na yo ba petite sœur na yo ba ah t'es quand même ouf c'est trop quoi total à mon âme ce qui tu vas resser la même indondo te total à moi pour défendre maman na yo voilà botala tabino moko botala rapport nzembo ko bloquer YouTube na ngai botala kaka mwasi na mobali action botala action na bité so bozo mona bomoni mwasi akangini ata ba voilà bango wana bazo papoter ya lokuta te alati kilota botala alati kilota muke ya alati kilota mutala tala kilota alati ya muke tala ndi ba opesa na ba bisou mutala bomoni yango eza ba scénario te eza vraiment réalité mambo solo penza ya lokuta te ya solo penza makambo ya solo ya lokuta te otala bomoni yango wana sikoyo makambo ya boye ndenge botali bandeko na ngai ndenge bomoni wana ndeko mwasi bandeko nota c'est vrai que bato musu ba s'enfoutaka na bango mais ezalaka soni ta bazo mono mwasi muko et puis bazo ba pi osala balobi posa bonga na tala ki na ngate balobi osala pe na clip siko ta ba otala na clip yo sala ki ba otala na makambo yo est-ce que ça vraiment mais eza ko honorer yo te mama eza kitoko te ata ko to ba bi o sonya mutu azalaka na soni nyama kuto yo kaka soni mona kuta za muke mona 6 mois aotala pa zoka soni ebongo mukolo kitoko te bale ba mabe pona ba kuto te mais yo ba kuto penza nango ata kuto lobi naza na compte rendre mutu te je m'en foutais eza kitoko te makamusu bato balo bakana bango po yana bato bafinga bato ndumba momona place sa ki ndumba te mais o sikoyo ya boy ya makambo motindo eza kitoko te ata bandeko no bazotala famille na yo bazotala eza soni eloko babengi bolumbu eza keloko soni makasi so mutu azokela bolumbu na ye soni te saka komi nyama mutu o babengi mutu zala na bana na ndako ya mwasi na ya mobali sozo sukola ya mwasi ya mobali ya kokoto mwa mwasi asa nini abombi diamana ya bombi alingi te frère na ya mona diamana ye alingi te mayebi nano makambo ta za muke omona ata mosota na 4 ans azui diamana ya bombi o sukola mwa abombi mwana na ye baneni ke o eza diamana ngai ami bombi abomba awa omona bombi pourquoi zo bomba bolumbu ezeloko ya soni bolumbu ezeloko yo basepelaka te ke o non bolumbu ezeloko ya soni makasi makambo boye ata bato bazoba o le karma existe oyo le karma oyo ezaki mobali ya mesana ça veut dire que bakota kendaka zwaka basi kaka boye kaka
kitoko te ye kutu aza nde mwana mobali et puis mobali mpenza aleki na émission alobi wi nabimaki na ye parce que ye moko moto asalaki nini aséduisaki ngai ye moko moto alingaki ngai et puis moto azofilme eza mobali te mwasi ye moko moto azofilme ye moko moto azotala atie non biso basi toasu na lolendo te makambo ya boye bonge ezala mwasi ya mwana moke na mobali ya mokolo neme makambo mwasi aza mokolo na mobali ya mwana moke soki eza karma eza karma ngo mpo na nga eza nango karma te mpo na ngai eza ke ndeko mobali azwaka basi na bafaiblesse ya biloko mwa ya mike oke na mwasi bokende kotourne quelque part obimi na ye yaoselanga chaîne YouTube obimi na ye yaokanga bafoto ce n'est pas bien na ye moko mpe mwasi esika azali boyebi bolingo tromperie oyo ezalaka mobali azotrompe yo ozoyoka oyo ndeko na mwasi ayemba epai mobali abimaka nga nayebaka te nyonso bosalaka esukaka na balabala epai nanga kutu nayebaka te soki bozali malamu koyoka me omona te me oya boye koketa kokupe kopike crise atali mobali ye moko alobi na video ke nakendaki koede ye mpo nasala ye chaîne YouTube nakutaki alati kilota mokuse ye moko moto atiaki nga na mbetu na ye awangani te mobali awangani te andimi ye moko moto atiaki nga na mbetu mwasi mpe andimi nasalaki yango nyonso bomoni wana ezanga sikoyo tosali ndenge nini wana eza kaka oyo babengaka monoko makasi wana eza kaka monoko makasi défense moko kaka ya monoko makasi aussi longtemps que vidéo eza ko circuler partout au monde. À chacun son choix to boité mais basi ya mikolo botika ba jeune garçon ba bala ba jeune fille ba âge na bango eza ko bebisa ba vie ya ba jeune garçon pe ko tulisa ba jeune fille. Ba jeune fille bazali bazo tula pona nini po mwasi mwa mkolo asa zui mobali mwa asa jeune alambela ke ba maboke apesa ke ba monga ba carburant achela kaye ba essence ba jeune fille na biso ana poto kola bazana ba notion na te makambo na te bazo tula siko mibali mingi bakoma ba fainéant pona makambo boy mibali bakoma ba fainéant ayebi ke nalinga ser nanga mo boy abando sombela nga ba essence na ngai abando pesa nga voiture na tambola nango abando sombela nga ba whisky sombela nga ba chemise sala boy boza ko tulisa bano ba jeune bomi pesa pe kilo tali pe nzoto na yo otali pe mobali ozolongolela bilamba aza ndenge nini aske aza moninga ya nkola nanga to aza leki na ngai mobali akozala aza mokuse kasi azalaka mokolo par rapport na yo po to boke na action ya aza ya yo oza leki. La taille ne fait pas l'homme eza ya solo mais âge changera te soki olingi mobali aza jeune par rapport na yo aza kaka jeune bote yo poza na do ya kolinga kaka ba mama kaka ba grande sœur na yo ba grande sœur na yo po bango nyonso ba grande sœur na yo bango nyonso baza ba grande sœur na yo. Et puis balobi ko botisa mwana moko boya mwasi ya jeune fille parce que jeune fille no lingete po ani so makambo ba mama ba osalela yo ya yebite tika ye malema ko banda ko lakisa ye tie pa ko koma nini na expérience parce que tango zo linga mwasi ya mkolo aza déjà na expérience ya vie asa sali vie asa l'expérience ayebi na ninga osala et puis ko bo sentir que mwasi aleka toujours mobile na maele mais tango lingi jeune fille asa l'expérience ta yo lokolo za na expérience ya basi ya mikolo banda ko lakisa jeune fille na yo ketala basalaka boy bakendaka nango boy basalaka nango boy basaka nango boy au moyo moko o apprendre ye ba technique ndenge ni ya kosala po akomisa place yo lingaka akomisa place oyo saka nini esepelisaka yo place o wapi yo okosepela. Est-ce que kokati place azazola la terre est-ce kazolia mwana ne pe ka bébé moi pa ya kobundela ezate mwana pa ya bébé est-ce que azolia est-ce que azomela la penza non azo sursauter comme na ba insomnie la te oyo kutu ya msuka nyata ba ye kuta ade kuna te mutu etikala na Maroc ya na ye kuna te ye mbo kata singa mutu assume bo ezanga ya bolingi siko nini
tolingi na biso eloko te mama tomoni kaka ndenge nini osalaka yango c'est tout mais sikoyo mpona ndeko moko mpe mwasi mobali mpo akoya kolinga yo soko tobeboya wana kutobimaki na ebongo ngai bomoni ndeko mobali auti koloba awa te basi tomipesaka mpe valeur mama aza na valeur mwasi aza motu ya valeur mobali akokendekende partout mais yo mwasi ozosalango mpe na volonté na yo soni ya kote nyonso po ata mpe mobali bana no mpe ba 6 ans ba 7 ans 4 ans ce peut battre mais ça c'est mon papa non mon papa est en train de faire l'amour avec une dame qui te côté bien te et le aussi ça va tout respect et le et c'est ça va tout respect et ça la rason malamu baloba ya koloba kasi komona boye ezaka nango kitoko te eza mambo ya soni ti bomoto bakoma yango na mire eske bato bazosala bazala kaka bato mibale mama mipesa respect nzoto na yo eza diamant diamant nakopesa yango na n'importe qui te kosakana na diamant na opambapamba te mutu na mutu azwa yango ndenge akozwela yango oyo bakoloba ko eza le karma existe soki eza karma mais mpo na ngai eza likambo ya karma te mpo na ngai eza na faiblesse ya basi oyo basengaka baservice epai ya mibali mpo na nga eza basi baza na faiblesse kaka mpo na youtube apamba oyo okilongola mobali bilamba kaka mpo boki kofilme na mobali asimbi kaka kamera olongole bilamba eza faiblesse ya basi envers mibali de deux eza mpe mobali ya mobulu oyo alingaka komona mwasi te oyo akwa mibali balingaka ya ndenge na ndenge oyo azwi mutuka monene se mpenza evanda bibie na baswahili otali rite ye aza na ye nzoto mike ye mpenza aza na ye nzoto mike aza molai me nzoto mike aa na bibiel te otali coquette aza mpenza coquette aa na mwa mokuse na ya kitoko aa mokuse azaka mpe coquette aa mpe na mwa bibiel na ye ya bayombe donc mwa mbali agute agute ya mokuse ya molai na ya monene bongo baoyo tomoni te bandeko basi toyebaka na komipesa respect soki otali ndeko mwasi oyo eske aza kofilme ondire atie moto afilme ye place mo azotia mosapi aosala sini ke awa c'est bon kata so botali bien bokomona atie mwa sini na mosapi so botali bien bomona atie mosapi boye donc façon koyebisa moto wana ki ekoki kata et puis video ye moko apublie bomoni sini ya mosapi na ende asali sini wana elekisi kata po biso bato tofilmaka toyebi nini tosalaka basini so na bezo kata video na kotala oka na miso na fini atali so elekisi kata na kotala na seki na elekisi ke kata do ezaka bodo asignaler ke kata ye moko pa publier video oyo mwasi moto apublier eza mobali te ye moko mwasi azwi video ele bokota mosusu aza na bamarché mosusu mpo azoluka toyebi te bon mpona lelo tosuki wana soki bokosilika oyo bokotala ngai ke mpona nini mibali ya bana mike te kolinga mobali ya mwana moke ezali soni mwasi ya mokolo abongaka na mobali ya mwana moke te ata bokosilika je m'emballe les ovaires mwasi ya mokolo abongaka na mobali ya mwana moke te non yo oza grande sœur ok mana petit frère mwasi ya mokolo abongaka na mobali ya mwana moke te soko kotala ngo kosilika silika soko kopasuka pasuka mwasi aza mokolo abongaka te mobali aza mwana moke na baparent na yo moko yo oza na 40 ans ozola bango mobali ya 30 ans papa na bino azomonga libala mobali ya 30 ans mama na bino akozwa yango bandoko na batata mwasi bakosepa babaliso na mwana mobali aza na 30 ans bakobaliso na mwana mobali ya 30 ans oza na 40 ans non baolinga te ba petit frère baba ya ndeni mais odio na to ane age moko te kitoko te pourquoi biso ba congolais to bengaka mutu yaya atale kuna ina no kaka yaya
pona ni tobenga mutu yaya ezalaka déjà signe ya respect soko yo mwasi ya mukolo ozosisa ki respect na yo ki boyaya na yo olio pesa nzoto na ba mikolo yo zo nzoto ozopesa na ba jeune homme talika abino bon pona lelo to soki wana na opesa bino to benediction te lelo parce que oyo eza makambo ekobo eza mamba benediction te na bino kaka bon début de week-end bonne journée bon week-end bye bye.